Chers patriotes, mbote nabino partout bozali, nzambe apambola bino. Naleki awa pona kolobela bino lelo ke Mutangwanda asala tu bino batu Équateur, Mbandaka, wapi, Lisala, bo sala vraiment cotisation pona batu ya Kananga na Mbujimayi. Vraiment, ceux qui vont faire le côté, vont faire la cotisation mon côté pour na batuana, liwa et vous allez kuna cascade. Biso moi to contre la cotisation en réalité parce que biso déjà tous en amont tout passi côté to sala pe ya nzila imosi. Donc bino le quoi bo sala cotisation te, côté ngwanda ko benga batuana pareko, vraiment bo sala cotisation pour na batu ya Kananga na Mbujimayi surtout ba kufa. Bolanda kamwa eloko yo naza ko glisser awa allez toke Sai katene ni njili mwetu muka sai katene ni mai mwetu muka sai babonyi no 99% no ba chômeur pinje mwetu muka sai mudijike ngajike di mwa kwamba naje to makule biji bibanda mushinga tanzanta mumbu jimai jusqu'à l'heure katene banje kuma kumuji mwenene tulibana ba mwene kasai souffrance ujana mushindo mwono akala utubunenda kumpalao ochidi kwa kutoni pinje tuje bija nye tulale ni nzala nye tukengakana bafanga ma ya kuno munamungi musongo babanje ngakolo bwa kasai province wachinu province kibuko kasai kamwe na njiro kasai kamwe na mai kasai kamwe na nze bakajiba mukasai kebere bachishira bambere kumushinga babanda bakwetu mukwa bajangu kabera ali bobolo bwanza bati kumudi mobile kabere bafuta kumufuta kwenda konso ili bafuta province biko kumushinga province wakasai bafuta mishinto bikwa kwenda mapiri mapini wana muri bwenda kero manyeni salaire wonde gaga teu par jour digaze bokutanga kwenda transport kwenda logement kwenda swemetico bayaha bubuti kuya Sai katene ni mai mwetu muka sai babonyi no 99% no ba chômeur pinje mwetu muka sai mudijike ngajike di mwa kwamba naje to makule biji bibanda mushinga tanzanta mumbu jimai jusqu'à l'heure katene banje kuma kumuji mwenene tulibana ba mwene kasai souffrance ujana mushindo mwono akala utubunenda kumpalao ochidi kwa kutoni pinje tuje bija nye tulale ni nzala nye tukengakana bafanga ma ya kuno munamungi musongo babanje ngakolo bwa Kasai province wachinu province kibuko mukasai kamwe na njiro mukasai kamwe na mai mukasai kamwe na nze bakajiba mukasai kebere bachishira bambere kumushinga babanda bakwetu mukwa bajangu kabera ali bobolo bwanza bati kumudi mobile kabere bafuta kumufuta kwenda konso ili bafuta province biko kumushinga province wakasai bafuta mishinto bikwa kwenda mapiri mapini wana muri bwenda kero manyeni salaire wonde gaga teu par jour digaze bokutanga kwenda transport kwenda logement kwenda swemetico bayaha bubuti kuya
cas, Kulutungwanda, faut savoir quelque chose sur Bakoko Bakufa. Kulutungwanda, faut vraiment tangu kaka yoza mtu ya pareko oyoki otali vidéo oyo faut partager ngo Kulutungwanda pa ezali ko yebisa yeke so ibo sali vraiment nokite koko yo na ba musu bakufa. Na minute tozolo bato yebi kutu teso koko ya za mvito déjà c'est bande kunangai cher patriote mundele avant indépendance apesaka gestion ya mboka na ye jamais pas muluba makamusu bomona on était za critique ou bien tolingi batute mais non je vous assure que avant l'indépendance mundele apesa gestion ya mboka epai ya muluba te bande kunangai banda tozo indépendance batu bazaka na avantage na gouvernement kaka Kasai ezala gouvernement ya Kasavubu soko tali batu balikaki trop eza bakasayen to yesu na oya Mobutu kutu kuna kolbati me bandeko batonga mbuzima ite na base boyoka ki déclaration lo media ndeka lobaki akena kananga et surprendre soki boza bato minoko bolingi minoko ne sila eko sila parce que ba extrait yali so moni muluba ndinga zolo ba oui muto penda na mboka na baza bien mais c'est regrettable ngana zuba petit musu nazo ko délivrer ba uta kananga ba musombo shimai mais tant bazo betelo masolo mais non azolo ba pasta là-bas il y a rien et loko exacté souffrance au Canada tala bandeko ba mbongo zo yiba makuna ba mbongo ya ndenge na ndenge mais bandeko ba cause la tana idée que to cotiser pour te aider pendant combien de vidéos na tie awa ya pasi ya batu ya Kasai baza ko landango meniti ba mona ba ko mokote eza mawa bandeko c'est triste pour baluba ngai na yebisaka bino que je connais ces gens-là j'ai hébergé les baluba chez moi muluba kabakate muluba zana motema ya bolingo te na ya mawa azana ngote ndeko tango bazalaki na ngola kuna na souffrance soki dokolote akina kawide bango muluba ndelo kwa kosale yate bomona ki jouero nani na bosali komona ye wazalaka asra makamusi na Léopard azo belle en Afrique du Sud mais ata muluba moko ta pesa ta $100 bomona ki docteur soki chaparta e pa frata kendaki kini eloko ebomaki mbangu nzala mais na soir bazoko yebisa yeke baluba bakolia kabri na victoire ndeko motema ya muluba eza plus que ya rwandais omone na lakisi bango eloko oyo elobi bango eloko te pona muluba ko okokufa na yo etali ete muluba eda moye molingani muluba te bongo soki azako mona pasi oyo ya muluba azomona te ndeko bongo pasi ya bakongo na banani nga na mboka ya mama oyo aboti ngai na kinanga balozi na mboka pere na yunga soko otala yango eleki kananga eleki mpe mbujimai yango na soki na mwanda boma matadi baluba bamona poto tala nde batondi kuna biso avant indépendance tito zwi indépendance bato ya mbongo ya bakongo batonga bakongo bato ya mbongo ya bakongo batonga bakongo batika mpe bekole comme preuve kimbangiste kaka tokende kaka musika te kimbangiste eza ya banani kimbangiste ya bakongo batongi baklasse ya ndenge na ndenge boye kokota kuna na Kisasa na bekole na bango ya bakongo ndeko ya mawa eza mawa baluba munoko ya pamba tala pana bino ndenge ezali tala bana nde bazosouffrir boza tala mawa te mais yoka bamilio ozoyibama kuna yoka bakabundi bao mosusu bambongo ozoyibama mais vous ne pensez pas à vos frères, à vos enfants, à vos cousins qui sont restés na nini na Mbujimai na kananga kuna ah boza mitema boza mitema donc kurutu mbanda sala nokyo benga batu na yo ya pareko o benga batu Kivu batu suki ya Kisangani suki wapi sauf batu ne Congo
bokotize mbango sote maman azolo ba wana na ebite soka zali to akokufa eza mawa biom tozola nanga yom tozola nanga lukaka deja mbongo na cotisation otindaka deja pa avion bwana yom tozola nanga ko lukaka deja mbongo na cotisation otinda pa avion bwana ba dépêcher batu na kananga so na mbujimai parce que lukula baluba bako aider bango te en tout cas biso aider bango baluba musala bango wana il faut que salisa bango bango basalisa batu te même bande ko dem ko salisa bango te chilo mutu etaliete bana makambo so etalia tamukete et la seule province batu bazana souffrance ndenge wana ezaka sai pana biso ko bilangi ali ya pondu biloko tu bovandi kuna bozolia mais pana bino bilangi sate boulangerie ma pesate ni boso la ipo bozwa mapa bolia il faut uta na kinanga malozi so uta na kinanga malozi tezo uta na yunga bena lozi pona mboka na bilo bolia mapa siko o taba professeur wata ngotilo balekaki ba sali fete andike moko sana te croyant que pas Cécile siko na ngana yoka tilo bate bena so kuna bazolo ba professeur Chilombo nazoka professeur Chilombo so ngazani mbo ngazani siko ngana yibisike kulutu mbanda azo à disposition hein abenga bato bazana ba ngombe ba li sala ba siko ba nani kuna ba mboka ngo pe yayi ba obiete boyokana bo dépêcher nani mbanda soit na libita suna nani msuso nale na pasteur wana le bokene mbango ko ede batu kuna sinon te y aura des morts ba luba ko ba on sera kolela ba mais besoin soutenir lié pourquoi hein ba luba ko ka kolela ka o ba kufa ba di ba kwata ba mu di mu to di mu lo ngana vite wana wa kwa me to di ba no état de droit béton état de droit ba kwata ba to ba bele mu maloko béton ba mu ba déclaration baka je mandu me ko la ne bantu be zo na video ba patole video ayi ba ko achile bantu contrat où tu mu ko signer ne BNFCC ou du contrat mu bi contrat bi kal wa ko signer no ba bidine kabila e kal no ba bidine kabila me kabia no ko engager ben yi de pese to kabia no engager ba congolais to ay engagement yi kal we kaka mulunde we bo no ko signer ne contrat te to ta ka ko songolo we wa ka gagner majorité jusqu'à preuve du contraire ka ko ne muntu ma utambile le contraire to we wa ko gagner wa ko batoka mfumo kaje ne udirije muso ko mushindo kai padi parlement mo biansi bya kabila sénat mo biansi bya kabila ba gouverneur ba ma province mo biansi bya kabila ma ko di assemblée provinciale mo biansi bya kabila kaje wa chudi na chonchin amubu fumbo bo abu chef de l'état ba nto abadi ba préparer coup d'état ba ne ba ko mushimu bukale peut-être quoi ne mange ko comprendre toi bi kal ko moi je comprendre que balka to ko hata mata andi bane to kwambili to ko bi kile to kwambili mukalena ko ene mu bobu mu neto to ko ene mu nshili wa kana to état de droit akani mu proclamer qui est yote to vivre wani wane to kal batangi ne banta bi kal benzi bi ko bas usukwa ko ne ko ba monter coup usukwa ko le ba monter coup. Alors, mais moi, titre de nation, tu dis tout quoi, Bill Boine, Bika, Minimum, Woody Mutulo, Bika to the Tobetoshika. Woman, you should have my questions from Kumpala. To the Basuane, Changement, Adam and Pindieu. Changement. Bandeko, Nakola Sabino, Muluba Moko, Alubaki Awake. Ye atake muluba akobungisa mboka te do alobi na biso ke muluba akobisa mboka te abino kazina akobungisa mboka nga mutara bungisa mboka bolanda ye bandeko eza mawa mais alobi vérité so bo compter na muluba ça ne vaut même pas la peine voilà donc na kini kolombo etambol na nenga mokete. Je ne me tromperai pas pour dire qu'il y a eu environ 100 millions de dollars environ. Oh, il faut pour la campagne électorale.
sans que les prêtres que l'idéologie chita simana comme na bimina bendi pe parti nanga ngalo bitenga ifona benda mukua pona zali yanke pona somona loin pona ebi business. Ces déclarations, Zachary Bababa l'assume et fait désespérer les peuples congolais quant à l'action du chef de l'État. Pour lui, Joseph Kabila, qu'il cite d'ailleurs avec dédain et sans respect, ne fera rien pour le pays. Yo fana pota ozozela mboka bonga yo kasi Kabila to bema bongoselo mboka muntu na muntu azobongisa mboka place ya zali ono Zakari zela nano mbobongisa mboka to zasirke kana obongiselo zasirke ngana obongiselo nga ezala Kabila ezala bemba bazala obongisa nano vipo na bango na famille na bango lebso to bino bana poto ko to bule zati. Voilà, c'est clair. Bolandi intellectuel ya Muluba ndenge moko alobi que bino bokali tango azolo ba il parle l'attaque député député national ay bino kasi vraiment que nga azo préciser nga donc ayebi na été pourquoi ba vota ki ayebi na été alors obat bande konaka un député à tenir langage ya boye ah mais non na ba pays neti awa ba demander ya démissionner bala moko ba longoli immunité ha bon ben likambote toyoka lisusu oyo voilà ok Chichi wangu wa kule chokuti bantu moni tutito enda matunda mwa fake sida tutito enda matunda mwa fake sida bana mabaluba beto abwe tetwa tenda matunda nyani tuwa kwako ba intellectuel nubaluba ba intellectuel ba université nubaluba baluba baboka bavala bimpa baluba benda kana benda matunda muntu kena mwa kumana tukitezwa timushanje de marche mais moi ça m'a kwenda lekwe kimema même en topina wa kule chokuti bantu. En tout cas, Mikolekoya, Bakiman, Libandate. Voilà la réponse à la main. Les intellectuels Nibaluba. Les intellectuels Nibaluba. Niba intellectuel Nibaluba. Souffrance ujana mushindo mono akala utukunenda kumpalao ochiri kwa kutoni mpinje tuje bija nye tulale ninzala nye tukengakana bafangani maya kuno muna mungi musomo banje ngakula bwa Kasai province wachino province kibuko Kasai kamwa na njiri Kasai kamwa na mai Kasai kamwa na nze bakajiba Kasai kibere bachishira pambere kumushinga babanda bakwetu kwa bajangu kabera alibobo alibwanza bati kumudi mobile kabera bafuta kumufuta kwenda kwaso ili bakufuta province ndipo kumushinga province wa Kasai bafuta mishinto kwa kwenda mapire mapine wana muri bobwenda kero manyedi salaire wonde ganga teu par jour diganza bakutanga kwenda transport kwenda logement kwenda sweme tiko bayaha bumuti kuya En tout cas, Kulutumbanda, Salah Nokia, Kulutumbanda, sinote meroyo, Tokozangaye. Kulutumbanda, Zoaba to Pareko, Oyo ya yo. Kulutumbanda, Salah Nokia, o dépêché Batunambandaka, côté ya Namboka ya Bokechi, wana nyonso bozo batuba cotisé. En tout cas, Bokoma na Kananga, ou bien na Mbujimai, sinote Kokoyo, vraiment, to perdre aux amamingi. Alerte bandeko nanga nazolo ba message oyo na Swahili nazolo bango pe na Lingala bandeko nanga message oyo bo panza yango partout soki o panzi yango vraiment nzambe ko bosa na yote po eza po na ko protéger bandeko na biso bandeko nanga boyo kanga bien ba Rwandais ba ke ko somba poison na Malaisie ba ke ko somba poison na Malaisie ba lobike tour oyo ba ko ko beta biso na minduki te po communauté internationale bakomona ke babandi biso lisusu bate kosomba poison na Malaisie poison wana ekozala ya bilamba bo bandolata bilamba ino kozala déjà bien travaillé soki ayambi yo boye ekoti yo déjà mbala moko na motema okosala ba RT okufi soki apesi yo mbote
okosala ba RT okufi ba jone okangana na miso wana boyeke muto za sima na ayaka ngiobo boye miso soki aka ngiobo asimbi yo esili eke deja mbala moko na cerveau bandeko na ngai bokeba bandeko na ngai bozala vigilant batu oyo baye po basilisa biso Hippolyte Kanambe mpe ayebi bien likambo ezoleka ayebi yango très bien po susi na ye aza besoin na mabele ya Goma wana aza besoin na mabele ya Goma selon bakor na bango basinyaki mais kor wana ekomi kobeba deja aza besoin na mabele ya Goma bandeko na ngai bofongola miso bato oyo baye pe po basilisa biso bandeko na ngai vraiment soki oza na mutu makasi ya koboya ndenge boboyaka etali bino moko bokokufa pamba bokokufa zero bato oyo balingi basilisa biso balobi ke tour oyo bakolelisa minduki mingi te me bakosilisa biso na poison me nga na kosila te pardon moto aza na matoi te nde bakosilisa ye bofongola miso bato na baza ba sans pitié nyonso wana ezosalema mpona nini mpo Hippolyte Kanambe azalaka na mboka na biso bandeko na ngai Hippolyte Kanambe fo tokange na mboka na biso topandre na kati ya mboka na biso banduku yangu ya Goma musikieni banduku yangu ya est muzima babembe baflero banani musikilize vizuri musingililie mambo ya makomantere musingilie mkomantere sana pale vita inaingiaka hapa nchi yetu vita ingiake Katanga vita ingiake Kinshasa ni mwanzo kuna kufaka musingilie makomantere kusema kama sisi njoo katombiste sisi njoo hivi mutafariki buli au watu wa mapua mrefu balenda nunua poison juu yenu wanasema hawatalingisa minduki tena sana hii tura kuna mambo ya minduki kulia sana mebatemimaliza na mapoison batanja kuingia nayo kwa mabara usiku kwa wanamke watanja kutembea kwenye mabarabara usisalimie mtu aujue tu namsalimia mwache hiyo confiance kuanja leo nimpacha message hiyo ndugu yangu wa est mwache polemique mwanzo mnakufaka sana sio sisi watu wa Katanga sio watu wa Kinshasa mwanzo mko nafariki kila siku na kulia kila siku njoo nini mko distrait munakuwa distrait mambo ya mapolemiki ya ovyo mwache mambo ya polemiki ni M. Martin Fayulu ni M. Tshisekedi ni bote ni banduku ni watu wa moja makongomani ni damu moja asa mwa mkifuatilia hiyo komantere hiyo njoo pale huko nimemaliza chini kwa watu wa mapua mrefu msifuate hiyo komantere wa ndugu yangu wa Goma ni niomba huruma mfungue mecho ukione mtu anamia pa quartier yenu ni mtu wa sasa mumfahamu mfuate vizuri mumuulize anatoka wapi mchukue identity yake vizuri hiyo kazi ni mimi nanipatia leo nanipatia kazi ya kuchunga mwe peke ukiona mtu anamia pa fasi yenu ni mtu mpya mumfuate vizuri mjue anatoka wapi mjue ni kabila kani aksanti hii message mkabue fasi yote msianze kunamkia mtu ovyo usipokelee mtu ovyo kazi yenu aksanti bandeko mwana cha commentaire penze zate me boyoki ye alobi oyo akoki koloba donc bokomona mundele oyo bandeko nanga tangu azwi contrat ya 100 jours ya mbongo aza kobina koleka congolais tangu yena kamere bayokani ke tozozwa mbongo yango assassiné bandeko aza kobina koleka congolais bakoloba mosala nzambe atie nzembo ya bar mais kotia nzembo ya bar ezaka péché te eza na bato ebele bakofundaka alo toyokana ndeko mboka ngo bakumaka kosaka nango donc ndele peut-être tali oza pela vrai mboka ko marché à boye alors tobina vraiment tobina dans toute chose il y a un commencement il y a aussi une fin alobaki abi français te ayebini nite taninga zo bina kolega kutu bakolomboka tokeba batanga ba classe ta comment bino bokamata 56 millions bopesa ngo pa libanais moko boye atonga bandako ya préfabriqué
na moko yo sime ezali mabanga ezali zelo ezali nyonso ezali. Nous avons des génies militaires, des génies civils. Mais bakotonga bandako na 56 millions bakotonga njiri mobimba. Hein? Comment vous obala bino pe boto la la TV que un Libanais bandeko finalement Congolais a mis musala mon côté. Donc eloko nyonso faut que nous soyons mindele o farcer ba ko zwa ba ko sala. Boko nous sommes chinois ba ko sala. Boko nous sommes ba ko sala. Ah ndeko nyonso neza pona nini naki nous sommes mindele mo moto yo kana to yiba. Donc bozo ko luka mindele na mboka na yetu bo bengisi aya pobo yiba. Mais pourquoi vous yiba kana Congolais? Pourquoi vous yiba na Congolais? Nous avons des ingénieurs, des petits, on a zoloba, on a des ingénieurs, moi j'ai des amis, parce que des ingénieurs à bâtiment, parce que belle on a ça. Mais bolingi bango travailler, il faut que nous nous battions dans les bandes. Talambono makamazolo, parce que na mawa. Donc mutu nyonso le lazo comprendre que te mboka amena ngo boité. Donc Congolais chômage na ndenge ko sakana te ba chômeur. Mais faut que nous nous battions dans mboka mususu na ba Zambie, na ba Rwanda, na ba Burundi. Ceux qui ne payent pas travailler, ils les zéro na nyos. Mais Congolais, il faut azala muta passe mutanzala. Alors, basani bazui biso pour nani mutu moko ya muluba zala président. Donc mawamingi. Ah ndeko ebike biloko le mo sozo tala ngo. Les autres personnes peuvent passer. Félix ne peut pas livrer Kabila, c'est la seule piste. Ou soit Félix a démissionné, ou soit a livré Kabila. Les choses sont claires. Fatih Béton, oui, Fatih Béton. Mais on est où avec les Fatih Béton? Combien de parents ont laissé leur famille, leurs enfants à cause de Fatih Béton? Facile Nani. Mais tu lèves toi. Facile Nani. Combien de gens vont mourir au Congo? Combien de papas vont laisser les femmes veuves, les enfants orphelins parce qu'ils ont soutenu Félix? Félix à son tour, il est allié à Kabila. Combien? Tu es même parti. Juge Jonathan Soba, oui, Corona, oui, peut-être Corona, point d'interrogation. Mais les gens qui meurent en la présidence, vous ne comprenez pas que c'est un jeu où Takuna pour diaboliser quand on est à caméra, pour écarter Fachi, parce que Félix a yémi Makambouya qui président on a qui. Félix a la maîtrise de Makambouya Kabila T. Félix a yémi Kabila T. Mais par contre, Kamere connaît Kabila jusqu'aux intestins. Ah bon? Et la bête noire en ce moment, c'est Kamere. On doit écarter Kamere pour exterminer Félix. Ne vous étonnez pas, vous vous réveillez un matin, on vous dit Félix est mort. L'autre fois, j'ai dit Félix a démissionné parce qu'il est plus en danger que nous. Bah, toi, ma finga, bah, Ekofinga. Écoutez-vous, les ma finga, c'est lui qui va m'insulter. Ils ont dit la maman et la tata. Vous avez compris? Moi, tu dis comme Kabila peut faire. Quelle éducation à Balouba? La mission, c'est bon, ça, ma quelle est bon, Luka Kabila, Luka Kamere. Si Kamere a volé, oui, on accepte, il a volé. Il a transféré l'argent dans le compte de sa femme. Mais montrez-nous d'abord où place ni à Yibina, nous. À Bourg, à 100 jours, à Yibinini. Parce qu'à la TV, clair qu'ils a hier contacté qui est pas ceux qui m'appellent ça qui est contre. Vous ne comprenez pas qu'il est en train d'utiliser nos propres fers pour nous tuer. Dossier Kamere, c'est un faux dossier. À transférer mon compte à moi, sinon alors. Et qu'on a en Kabila Yibi. Et qu'on a monté. C'est vrai que Kamere a volé comme vous voulez. Mais l'arrêtez de le mettre en prison parce que toi tu es Kabila. Pour yo Kabila, tu es qui au Congo Bayama? Parce que ni lui ni personne n'est en sécurité. Il peut le matin monter la Mouika, Félix n'est plus mort. Parce qu'il a sa confiance là. Elle est un argument le quoi Kabila. Et quelqu'un qui n'a pas de cœur. Pourquoi être aussi méchant? Lorsque Kabila peut si pouvoir n'a Félix Tshisekedi, tous nous sommes dit, bon, enfin, nous t'avons causé ma bé, mais oh, sali on acclame. Ah bon? Mais les gens comprennent que Moutouana, il y a double face. Ah, maintenant, hein? Faire sortir des histoires. Maintenant, hein? Merci. Donc, il y a eu appui, il y Ah, a cause de maladie. Ouais, cause de maladie, c'est vrai, hein? Alors, il peut bien, hein, comprendre que c'est quoi. Ah bon? Donc, alors, on comprend la minoté. Ah, c'est ça, hein? Nzambe nangaye mamamingi, hein? Bon, ben, bandeko, tampe koki, ben, toyo kanal mutoyo. na pesi mbote na na moment oyo ya solo mboka eki malamu te mboka eki malamu te vraiment soki totelemi te to, risque to, 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 to,
On a soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi pour que la bande nyonso ba congolais nyonso tous la sima ya mais baluba bino zandenge Félix Antoine Tshisekedi oyo baza ko bundisa ye makasi bana posa ya échec na ye baza besoin makasi ya kosala ye coup d'état baza besoin makasi ya assise à mandat a échoué mais dans tout ça qui gagne qui perd ya solo ba bazo perdre baluba na ko perdre binote pourtant go bundisa fati ozo boma boma bato na présidence tant ozo boma juge oza contre intérêt ya peuple na l'équipe jaune na la deuxième page ezali UDPS nazala parmi bato baboya basilika makasi na destitution ya Jean-Marc Kabund en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vraiment, je fais même la vidéo. Mais lelo naza un peu déçu mouké na compte rendu où il peut s'amener na réunion où il s'allait maquiller. Bon, merci Bandeko Boyo qui est déjà à l'objet pour à soutenir voilà. Pour passer la bima bien fort fin Kabila. Balingo coach bakomi ça va passer mieux sur la politicien. Si ça pour passer la bima ya bien, il faut finir Kabila. Ou soit dans un discours politique. La boye politique, ce n'est pas ma combattant, ma commissaire politicien. La politique, si tu ne veux pas de la politique s'occupera de accomplir. Je suis seul maître de ma vie. Ma combattant, ma commissaire politicien. Est-ce que évêque Pascal Mukuna azali komona maye ezali koleka na mboka parce que ngata on a lo barabotan biso toza ko poser ba question to posera plus na baoyo bango bakokai koloba awa nazali koloba na mingi o toza ko yoka bango baza koloba balobi que il y a des femmes violées dans l'est, il y a pays na biso, balobi qu'il y a plus de 8 millions de morts dans Mboka na biso. Pourquoi na bamate na bino vous allez qu'on marteler en gote chaque jour que Congolais tala oezo le kalamboka to sambela pona ba distraction les kakana ba télévision news Sarkozy c'est là pourquoi vous autorités parce que ba mindele ndé ba maître ya monde pourquoi ba surtout la Sarkozy Banen de choper les habitants de donc ba crime wana nyeso les kana est de les kana télévision la Kinshasa. Écoutez, ba tu baseli koya na bitu na feke ça banen. Ne sais pas mamindele. Donc ce qu'on bisonde to kameti bitu na tuchiko na ba violer bat. Uzoke raisonnement wana. Te balobi évêque Pascal Mukuna a sala kanini pour que a participer na mao. Ici intégral les pasteurs, j'ai pris pour Namboka. Mais celui côté bateau, balanzamé na côté na makamba politique. Même celui babomi bandeko na yo proche pembeni na yo. Tangu Yesu yaki akuta kibi ba Israélien mais c'est qui na kumu ya barome. Okoyi sanga place alo baki wakama barome ya kokoto kuna ba totel mais koto kuna kubengana barome. Ce n'est pas mon travail. Batuna